là on a succès oyo Bellevue a nangote Péchanga a nangote ba comédien belé actuellement ba nangoti yate po ebi onga no pinise za o mukile yebite o yate ba jona sala na ba Bellevue na ba sala na ba comédien nga spécial ebi nga bien akoya penza te na oloba na tuti akoya te posa sitoche oya te posa sitoche pour aller l'autre côté devant elle o sumba bébé si o mona makambo ya Bellevue ebi mama mo liva cha Bellevue musika pona sila mais sila bosa ni ke mtameme kuna Bellevue oza lo kuta oyoki pour la petite histoire Bellevue te mtamema sila pas maman livre Bellevue te mtamema sila pas maman livre en âme et conscience. Et puis, Bellevue a moutali bosote ou à kota kune pas maman livre. Si la bossa ni ke mtameme kuna Bellevue. Lokuta. Et puis pour Bellevue mema et pour ya kosa la peshanga makambo pas Bellevue. Et puis linga peshanga tende ngoza mwindu lokwa ye, o joueur lokwa ye o lela pa pamba na batable. Lokuta. Lokuta. Naïf qu'elle était. Lokuta. Il y a ye comédie na retard. Elle va manipuler pas si là. Atia peshanga musika ndo boni ba fungola nzela maman livre. Peshanga ba bengi ça été pourquoi si la loba na kutu tina ba proche maman livre loba tina mama. Mama peshanga linga kaote. Nani loba na maman livre. Si là. Ozalaki. Si là. Kwa muninga na obotambo bosa Québec. Si là. Si là. Demain à MC Biso que Sarato la baronnion so bande ko zoa. Ba salaire. Jusqu'à l'élo, Tozo Soana Bino, Sarah Zara payé mensuellement et pas Bellevue. C'est officiel. Mais c'est officiel, nous avons un salaire, nous avons un salaire, quand on a un accueil, nous avons continuer au salaire. Mais va foutre à la honte. Chaque fin du mois, nous avons accueilli parce qu'on a serré, on a décidé de reconnaître. Mais bon, bah, tika Nzambe, pe maman, y a artiste, comédienne, y a République démocratique du Congo. Yaro Sambati esi yebana monto zali ko défendre valablement culture ya République démocratique du Congo surtout na mboka ya bapaya mama na bango nyonso azali ko remplacer pe azali ko défendre République démocratique du Congo na domaine ya art botu nanga nani Yayo, meilleur artiste de sa génération. Ba affronter na ndenge nyonso, mais jamais ba quitter sa moto na ye. Madame Silla Bisalou. Oyo, apesi rendez-vous et y a des dates mobimba yengaye 2026 ezali ya koyinda. Mokolo samedi 23 mai na théâtre de gymnase. Pe mokolo samedi 6 juin na Madeleine. Oyo, Madame Silla Bisalou. Alongola biso complexe ya novela se Tonganzama na ye po yaboye azaka ye moko espoir ya Congo côté makambetali théâtre na souci ya kotombo la culture ya mboka ekende musika ndepo na des événements zali nango nde yeki kokutana na ministre provincial ya makambo etali jeunesse sport loisir culture et art excellence Bob Miso oyo ayambi bango kitoko yo wapi a tuteli to la lobi mama Silla Bisalou ozali fierté ya mboka batu mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mama Judith Suminwa pe na ba congolais bakoyi ko tutela otolo yeyo na suka nango artiste comédien na zanga ki maloba te yoka ndenge abakisi. Nous sommes venus officiellement lui annoncer nos deux dates que nous avons prestées en Europe, le 23 mai à Paris et le 6 juin à Madeleine. Voilà, c'est officiellement que nous sommes venus chez notre ministre pour lui annoncer nos deux dates de deux événements et pour que notre ministère nous accompagne aussi. Parce que c'est très très important et nous allons présenter notre culture. Nous allons représenter les pays en fait. Rendez-vous et pesami bana poto bongamaka pour mokolo samedi 23 mai na théâtre de gymnase pe samedi 6 juin na Madeleine oya kozanga e kotala ye billetterie se fongwamaki kota koseka gogo boyende zalakati mutaboy oboya jaja kutoboya À Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée.
et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Jamena na Kambo. Ya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela botikila batanzela me makambo transfert ya mbongo totikila ngo FBT misala ne kazinjo. Okoche azui soki pe kuna bache ozui baswa kaka on sait jamais ya mami donc Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro 9 on a la scène, on a le babodé de Rolex sur ma perruque, on a bon mona, ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, aza on a la prime encore abordable. Pour so ma perruque na yo, pour cha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi, Grand Cosmétique. Je suis là pour produit de biso. Les beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème de biso elongi. Oyonga moko na sela pango. Donc c'est très très efficace, c'est très bien. On a bateau bali côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo, c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekotekisa mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez. Voilà, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis Barézi Baza, monsieur le journaliste, soif de vous servir. Messieurs et dames, vous êtes tellement nombreux à nous suivre de partout dans le monde, de partout où vous êtes en ce net moment. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci pour votre confiance et fidélité. Merci pour votre amour. Merci en tout cas, continuez de liker, de partager, de commenter massivement nos émissions, surtout les Abakouk, le meilleur fan du monde. Je suis votre tonton, Lekabato Yassila. Yassila Bissa, Lubola Mweleki Belé. Nako sacrifier Kassila te pour qui que ce soit au monde. Yassila Nanga na lingaye sans intérêt. Nako lingayo lelo lobby wana. Donc, atabachelinga nani si la ou rien. Donc, Abakouk toujours, bota la sauce émission à l'élo, na bo skebi et puis na limemia nyonso du début à la fin, bo ignorer ma publicité, et surtout, bo partager, bo liker,
to bando salela bino boy bato so baye na lokuta bato so baye pour déstabiliser si là biso to yaka na vérité na éclaircissement alors na yeli bino ba vérité à kafu parce que to rotikate ba insensé moro boye ba ya détruire image. Il y a une grande actrice de la RDC puis de l'Afrique centrale au nom de Sila Bissa Lupomba SN Bekam, la maman des Abakouk, la maman des anges adorables, pour permettre en ôter ce qui est vérité Zalaka, Lokuta pe Zalaka. Alors ce bamba na Lokuta, bisoto na vérité. OK nango bongo. Voilà, mais avant trop ta vivre à sujet. Bobo ka télécommande tonton aye TV moko ba te belé ba Bakouk bo so pané belé. Alors, je dis encore merci à tous mes partenaires officiels. Merci à Papa Paul Fikipo et à Maman Nathalie Fikipo. FBT Misala. Mon papa n'a pas bien été Chris Bongisa. Ciao, s'il vous plaît. Donc, merci à Madame Ali Makamara, mère boss. Kams Beauty, et Zawana, na 123 rue Ampère. 123 rue Ampère, na Brazzaville. Juste en face, il y a PSP Mpissa. Au Monacam, dans le mois de mars, on a promotion. Ok, il va saluer au Suki, il va saluer au make-up, il va poser au perruque et puis il va cabeller au liputa gratuitement. Si ce n'est pas Madame Alima, qui d'autre? Une femme remplie de générosité, remplie d'amour, remplie d'un bon cœur. Non, Madame Alima, Nzamba Bakisela yo. Ah, Bakisela yo, ya allons, on a 10 ans de vie. Na bato a mamité, mamade, a bakselangoyo, ou me la sur terre, comme Koko Mona, Simbanzete, donc, ou me la Madame Alima, Babizou Belé, Rokia Kamara, Rokia Yanga Motema, Mom Vicky, Mom Victoria, Kadi Kamara, Asitu Kamara, vous êtes belé, hein? Chekina Vumbi Masananga, Lembanga, la téléphone, selon mon cœur. Bientôt là, baroyo kasango, place bakena mbonda, so imbonde betka, boyoki. Merci nayo, vumbi nayo qui conseille, nayo qui m'appelle. Kaya le fundu mena, yanga ya motema, gaga, je t'aime beaucoup, tu sais. Merci na Christelle Lina Christelle, ya papa Pedro, et merci encore à Fabrice Moukendi Massanangai. De très longue date, Moukendi Fabrice, Fabolo, et merci également à Yannick Chamba-Godson, Bossamboka, privé personnel, et pourquoi pas penser également à Monica Makambo, Bébé Seignol, mon papa Julio Monamputu, depuis Montréal, Maman Guette Komanzi, Malik Arafat, Vienanga Willy Claude Jaman à Londres, Yana Richard à Londres, en tout cas, vous avez belé. Déborah Bouanga Icheli, la très mariée. Bouanga Icheli, ya papi Icheli, Bouangaske, la fille de ma mère. Moi, na maman, l'unique est le seul, l'unique est la seule. Voilà. Bon, pas comment tu es pendant la vérité, mais avant tout, avant d'entrer de G, Boye Bindenge Zalara, tout ça m'a billet à Belgique. Tout ça la sold out. Bon, mon a sports les gars. Billet à Belgique, tout ça sold out, s'il vous plaît. Tout ça les en haut et pour ça la biso vrai bien. Même ça dans la cuisine, azo lambe la biso ba film à Sika. Mais aujourd'hui déjà je crois botal déjà extrait. Il y a film au ba tourna il à Paris, na SBL Paris alors les autres juste au deuxième film, botal on a les abakouk de SB, ba bakouk bosaka ne bosala. Vous partagez, vous likez, vous commentez et que ça la biso vrai bien comme d'habitude. Comme d'habitude. N'abisa yibango. Ce qui est belé, bah quand on non quand bah on lobate, on a lobana nga pour nga bankite et puis na liara nga nda kwa mutute et puis na roya nga pour na finga mutute ya mama na ya tata na meto ya kana vérité pour tout éclaircir. Bato musupe bozo benganga yo robeba amoki mobimba pona sila eza un peu problème té. Ceux qui pour la raison et puis pour une bonne cause, je préfère pour moi qui mobimba na so ba ni ba lapider mutu moko wa zane innocente a ebine likambote mutu abatu. Alors je préfère au moins rester avec une seule personne mais au hasard honnête que être entouré des hypocrites.
bana mabe ba hypocrite bolia na bato bo fula na c'est OK nous beta bato ba 12 ba place mususu mais Dieu vous confondra nzamba ko confondre bino lobaka ba genou auto sambela raté ba mabe o bino bo sala batu o bo continuer ko sala batu nzamba yebi tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Nga muto ko lelisanga na vite nga na orphelin ba bundisa orphelin te na yaya baleki na bato balandanga na sima so ngo kwesa mutu nanga so ngo bundisa nga yeba ko bundisa nga to bundisa ba orphelin ba na sima ba bika na maboko oyo. Alors mutu nyonso telemela nga na moyi to na butu okutana na Nzambe. Motema nanga j'ai une belle âme. Naza cœur pur, âme pure, naza vrai. Hein, Christophe, c'est un papier mon corps. Naza très vrai. Je n'ai jamais été hypocrite de toute ma vie. Si on a sepé dans le camoté, dans l'obari, puis sili. Na ebine ba kanga kana na motema te ya motu. Na ebine ba tonga ga motu te. Na ebi ko lo ba vérité. Na na parfaite na na erreur pe ebele ozomuta yo ko supporter pété. Mais na me ko tambola un peu dans moi droiture. Na me ka peu aux un peu droit. Hein? Na me ka un peu aux a droit na ba relation na et puis loyauté. La loyauté nous oblige beaucoup de choses et puis l'éducation. L'éducation. Moi, on le bela si la te pour battre, on répond, on a besoin de paniquer. Bon, ça, biloko mo ya bekebeleke, tinzika chaka. Ozo mona si la maman la bino, yo zo ya le bela si la pozo mona nini, ozala besoin poto, ozala besoin fi ton fianton, ozala besoin kingi. Na ya le bela si la, na yela potote. Ah oui. Na yela potote. Et bisoto yo le bela mams, ezaki pour l'intérêt potote. Ezaki parce que na lingaka aussi là. Na lingaka aussi là. Bato bozo yo loba. Oh so Karine a fini ici là qui cita. Bino pe bo finira a Belvi qui cita. Bo bebele kasi bo ko finira pe Belvi qui cita te pourquoi? Parce que nga na finira na Belvi qui cita te. Na finira maka mususu. Na finira Belvi qui cita te. Poso na finira Belvi qui cita za pe lo na finira ici là qui cita. Ya to télé mais la ka bato bazo yo finira bongo. Ezaka pona bango moko pété na ba comédien no pe ba botate ba oyoka pe pasi et puis ba maman nyonso ya monde Koni Touré aza ivoirienne ba c'est kay pour abali ya botaraté comment communauté ivoirienne ndenge ba soutenir ye na moi ba poste ba apuchu ba nyonso ba soutenir ye parce que zelo ka malonga te zelo ko bien te obete la maboko boza vrai te assumer bino opinion na bino bokangi ba bouche na bino pour protéger relation na bino na Karine. Ba respecter opinion na bino. Ba ta ba bolamo eleki belé. Ba respecter yango. Mais biso pe to bito sacrifier si la te pour na Karine. Pour bolamo pe ya si la eleki belé pour na ngai. Alors bo accepter yango c'est simple. Bo accepter pour ni ya bino biso to za obligé na tinga na zo obligé faut na accepter ya bino ya ngande bino bo obligé à gobete non. Et puis sur ma page Facebook, c'est ma page Facebook. J'ai plein de droits à reposter ma camunion sur Oyongana Lingi. Naza mwana ya mutute, naza leki ya mutute, personne va me donner des ordres. Comment ki boy, au balola ki boy, au sali boy, mutu moko te azana ultimatum ya opesangai sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux, Oyona Lingi. Point, c'est tout. Pas mon SPLCT. À ça là où il y a lingi parce que nous comme on est là tu respecter l'opinion à Batu ah ngana ko sala te pour na boy bravo on respecte toi on a pays moro démocrate toi on a démocratie chacun est libre de faire son choix et bon accepter rapper ba choix ba ninga so o ko sala choix Karine ngana ba ngasi la na motema Karine na mukongo to na makulu c'est simple. C'est SB ou rien. Ya na butu, ya na moi c'est si là. Yemo aussi la mutu na ye na motema na ebike barezi oyo.
na yaka ko soutenir na ba 2023 2022 to ibaka te ko chaka data poto un jour so lelo ne na encore pona poto yon on soutenir c'était non ça ka makambo na bando ça déjà kala. C'est une femme que j'aime beaucoup, je l'aime de tout mon cœur. Et non lingate batbaya ko lapider batbaya ko et otala ngate to ça continuité ya makambo oyo au fini si la to attaquer au fini boy to attaquer Bamusu bozo ya sila ya yokana na batu ayebisaka banani biso ka ndeto bebana ayokana kisirina da costa atuna ki avia nani boy etal biso te biso batu musu pe to bebana bango pona ka sila te biso to bebana bango pona ba raison privée personnelle aussi. Ta Karina comme koyoka na sarato la atuna ki avia banani atuna ki avia nani. Mais tu peux pas dire que tu peux finir qui peut Sarato la pour la carrière. À tout le monde vient nan. So si le yoga na mokin mobimba. Et talingate. Et dépend naïe. So peut pas toi là ba mo ba solitsanga ba solitsanga. So peut pas bona bango. Na okufa pete pour ba solitsingate. Je m'en fous. Oh alors tout na biso ndeni ke na ina lo ba na moto bino bolobini. Engagé nan. Oh aussi la paie ça salaire chaque fin du mois. Engagé nani oyo faka ya rotuna ya d'accord c'est moi que non senga ba pardon kuna na police boye baki so muta sengi pardon aza droit au limbisete to sambela to ke na église sur disant boye que le pardon est une puissance qui libère so sengi pardon fallait pas limbisete pour anini pour ayoka na tena chroniquer amoka finga ki xy non et parce que tendance à lobanini pour tendance que d'accord ça même itina ce qui n'a parqué so pe wapi. Alors banine si la bado pekisa ba mafinga si la pekisa ba mafinga bo finga te mais ba fa na ngo ba yoka na bango te ato pekise bo so ake ya pelisi téléphone ya sali o ya shwa na ye so ye fa ke na banda kwa mutu moko na moko ndenga kabakate ake na suna ndako moko na fimbu yo na pekisa ke te pia o fingi collègue na rapani pia o fingi non Bote ba hypocrisie de ba boye ba na bino pe koloba na TVT so ba argumenté bo fanda kimia boye osa ba jaba tindika chaka na boye boloba boye bina bino koloba te ta bozo koloba manga mususu ils ont faire empirer batu da kanda ils ont même na batu su ba jo ku kanda makasi bo sala bino boka sa boloba bien ke ngana za netre ngana zo sala boye ngana bozo loba bien te bazo se kabino ba o se pe na bango te. Mais si ils ont contacté micro bombani. Chris, tu as déjà sur décollé na ba imerte. Faut recadrer ba tout union sur base dans la lignée. Bon benga ngape. Ya aussi na côté ma casse mon maman abino maman abiso. Maman abiso bo to bo e ba to bien ke mams. Biso penza. Na moi je pena le quoi maman nanga. Ya sila maman nanga, maman abiso. So pa ba memanga poto o banga binote so pa ba memanga pété o banga pe binote donc yes ko comme question de son choix so choix ne lobi barizi ozo kende muta ko pekisa ya ozalate so pa bi barizi ko kende te mutu pa ko pekisa ye pe akozalate o banga binote o banga mututi ata personne a quitté via mutu bongaka na poto time batu baza awa na loba ki on lobi na on rappeler le sous chose à poto da fin du monde mais Rafi to banga ku faté na nzela luka poto na ya yemoko nzela mai Grèce Turquie papa a komi makufa tika bana so poto da fin du monde coronavirus ya kawa batu belé ya poto bakufa personne malheureuse la congolaise et corona même batu belé. Mais batu belé bazali en Afrique ba kufarité. Donc pour la fin du monde, tu appelles savante pour ici là. Ya on savante. Donc attends la kena mamste. Moto mzama rose toucher moto ma moto msupe na ki to ngamo pe na za ba document ba bilo na kanyo so na koti pa ambassade na luki pe visa na zupe na yepe. Donc ils ont tabouté surtout ba bilo le roi ba poto ko finga na moto. Oh yo ya ka poto tete yo. Et za ba bilo mo ba facilité. Pour moto ko so bo finga ki site lobi na onza masali grâce à 6 mois na. Et bon poto. Oh, ya. Donc il y a ce que ça te.
So on a accompagné Mams exacte pour bino bolobaki. O po yo za fan, a me mata fan mo poto te boko sumbeya ya. Boko nena. Boko nena, il y a des fans et des fans. Ba fan ya qualité bazali fan à catégorie 1. Catégorie premium. Bazali bo ebité. Boko longa ngate boya na butu boya na moi. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et l'okozati. Et l'okozati. Na oche la binoka bavar. Demeure ma fille. Ayaki koloba awa. Pour mon kilier comprendre la communauté. Demeure a eu biso que Sarato la baronion so bande ko zoa. Ba salaire. Sarah, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle reçoit un salaire mensuel chez Bellevue. Je répète. Jusqu'à l'élo, Tozo Soana Bino, Sarah a payé mensuellement et pas Bellevue. C'est officiel. Mais c'est officiel, nous avons un salaire, nous avons un salaire. Quand on a un accueil, nous allons continuer au salaire. Nous allons foutre à la honte. Chaque fin du mois, nous allons accueillir parce qu'on a serré, on a décidé de recueillir. Mais bon, on va tika là. Botali yango biso na bino to mona bolandit demain azo ba tilelo malgré ya longwa pas décider à longwa boyebi muto amemaka demain pas Bellevue c'était moi ngam na yana demain na internet na ba analyse dans ça que demain a se propulser ayebana demain a lubango tout haut. Yango ne mission ça ka année passée na lendele. Pour ne pas silika bevia yiba projet spectacle ba ça na showbiz. Et ça projet ba ta demeure. Ayora kanda ba yoka na bien te akenda. Si les loba sara ba zora salaire en guise de quoi pour ba finga sila. So si la lelo ba chroniqueur ba bimi na bango ba lobi ka kabakate. Biso to bem sa relation to pona mutu. So na za malamu. Bino ba tonga mayele bota la biso. Moto appelle ça mbongo, appelle ça bato motivation, ba salaire. Toyo rappelle que Sarah yemo ko ndenga loba, ya pêchant à route ya na MPSA. Ya Bellevue ya ça chaque fin du mois, bazana salaire. Yonga na poste na koma ki na bi o ya lingi mbongo, akende pa ya Bellevue ya pesa bato ba salaire. Pour demain abi malgré ya longwa. Et tikala bato batikala bazwa relève na yeso bato mabandine ba comment tika mbongo na yebité. Alors on parle de rejoindre équipe wana bokene na bino Bellevue za na naïve a oyamba bino. Partez, ce n'est pas encore tard. Ba on so Bellevue sa bino babola makabe bino ba 5 sa ba 4 sa bo futa bandaku banini ba bokende na bino. Boza na bino libre. Nda pexi bino azati. Bokende na bino. Oh, Monica Okende, bon de bara, partez. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas seulement Ramarambo et Rosala. On n'a pas ce qui peut aller on n'a pas que ça à faire sur une. Partez. On est pour emmerder Batou. Bon, Tchabat va maquiller les morts, Bamarambo, le barassé, c'est. Combien de batbaya a fali akabakate, ba journaliste ba do bundela a kabakate et tout. Mais oh fali sala batunion so, ils la surprise. A besoin ba visa poto lelo pour grâce à Fali. Déjà on est wa kabeli bino ya malonga te. Poto o batba kemba pour on kendango na difficulté. Mais fali a pesa batu vie na facilité. Bato pe bande ko la fali akabarate to lobela e akabarate. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Bino boyebe loro mam sa bande ko préparer pour na batu. Bonga ko avancer ka ba idée batu bien avant. Boyeba ki? Oya bande ko préparer pour na batu. Et puis bon faut ba mbanga na ba minoko na bino solo bo bien nga hypocrite sur base de quoi? Moi j'ai toujours été vrai, bah ça bah makambo que bah vrai. Nous on est bah fausse personne. Bah fausse personne bah ça la baninga ma bena cessé. Toye badit. Nga na roza mutu mona che ana plateau nga a sala émission finga tanya to finga malika.
Mais ça, misusu, va vrai hypocrite, afani se moto, ba fingi, a je peux lire, atteindre lieu, apandi pe menu. Tu as évité problème à classe kaka, ma yé l'ango moukié, ou comment, ou même moutou bozarana yé. On va nous protéger relation, ti. Ya batou moussou de vous protéger. Vous prenez des gens pour des lèche-bots. Boni boy, quoi? Boni boy. Vérité, pas par maquillage, ti. Toute la communauté congolaise va y aller que au Congo théâtre congolais, muta baby théâtre congolais le quoi Bellevue Azati. Muta pesa ba monga so marabolingo ya batu par l'argent, c'est elle. Kunati. Demain attaquer attaché des presses. Mais demain à longo été abinoté, batu nyonso bazala kuna ba longo été abinoté. So ya zaki la plus bonne personne. Bato batika la kunezaka bato ba leur koso bato ba leur lombo bato balinga mbongo ba chauffer d'argent ba mourir d'argent ko leka batu pona mbongo boteka ba kibo moto na bino bozanga humanisme pona mbongo ba leur koso ba jalelo pas Monica zonga bosa retour au bercail partez si la engagera mutute. Donc, nebo yaki n'est pas besoin kende. Et ça les ni chaud ni froid. Partez, bande de ingrats. Babako qui n'ont pas moni. Oh babanda ko kabela bat. Sope babo mo kababa boy. Sope ba kababa kabikaka. Bango ba yebi banane baza ba vrai banane baza ba faux. Ngata bolobi o côté silango attaquer poto amemi yote etalingate na yela ki pe poto te. Ce n'est pas même gloire à Dieu, ce n'est pas même gloire à Dieu. L'icolo n'a pas kangamate pour si la même potote na côté là qui et puis les gens n'ont pas sonité. Donc on a mis le bino déjà bien avant. Donc tout le monde a eu la raque eh Sony otikali va même yote. Donc nazane lo yo ka sonité, je suis désolé. Parce que na eu la potote. C'était d'abord l'amour vrai, la sincérité d'abord en premier lieu. Karine Mokonzi, a le bac en haut. Kelly Cambozo, ça, les maisons où ta Belgique. Batman Zimengate. Toyo Kabisonio Sonabino. Nenge Karine Azo Loba. Donc, ma comédien à Belgique. Nde. Bazo Tinda Karine. Pour aller au Loba. Non, bon, mais t'es maman bé. Boyo que bon qu'on a répondre makambo boroyoka. L'autre côté na théâtre. Bozela. Ba uta poto si la kendo senga ba ans ba uta poto. Boyoka. Ans ba uta poto si la kendo senga ba ans ba chemise ba la guichette ça senga bon bilamba. Mais tala ndenge moi 600 mukemba la mako oh ba ramasser des ballons. Les lobes spectacle yé si la linga yo sel na poto. Ans ça sale on a 2024 té. Bat ba monate. Si la nakatina mpona répondre ndam. Karina lobby, bato Belgique a bayaka, si la bando senga bango bilamba, ils ont problème te, on peut bando senga si la pe biloko, c'est ba kabana biloko. Et puis si la un sexa mokiete, je suis désolé Karine. Okosi. Pour même ata ba chinois na yo, ba ebele te ko le kaba bakouk. Je suis désolé. Okosi penza luvunu. Et puis spectacle oyo, mam sa zo sala na poto. Yaya nanga Belgique. Maga comme nanga pe kanda ato bloka na pe na mona makamne souste. Nanga na zana nga problème na été na pesa pe ka avi nanga yi. Yaya o Karina otanga Belgique. A sala pe spectacle mais a sala sold out. Je suis désolé. Boye la so ba image. A sala sold out. Je suis désolé. Oh Karine, bon quoi ça me kill. Yaya on est Belgique à sala sold out stay. So kutu ba comédien na biso na ngako na problème na bango te na tangi kaka. Ba Mimika bongo ba Jérémy, ba Ida bango so ba sangana ba koka au sala sold out stay. C'est pas pour leur minimiser. Ba zala kuté belé ba salite boni sko Yaya yemoko. Bino mo bol ba poto za cimetière ba artiste. Yaya ko sa sold out on a ba vidéo comment ça racha na Facebook. Ah boni boyko pour ko sabatu ba nani ba sala ngo wapi sold out bo pesa biso image
Bon, qui est un théâtre de gymnase, bon, qui est vérifié, à combien de billets sur combien de places. S'il vous plaît, ne prenez pas des gens pour de lâches. Bon, moi, place de zoo, où tu as mams. Donc, Karine, les gens va utiliser, il y a Matalikolo, on va faire nasser. Bande des hypocrites. Oh, ben, banana, batunion, c'est pour nasser là, j'accepte. Bon, baton, tu as bon, à ce moment le pan ou des nan. Oh, on a droit au bébé, on a bangote. Baton, ça va moutou ma bébé, ma cambo, moi, bon ami. Donc, on fait la rien pour battre la relation, on soit disant, bon, ça m'a bé. Tout le bébé, on a privé. Ah, bon, on a TV, bisous, on a TV. Moutou, on a moutou, na comment barisi ba pour na la moutou monter na sima, s'il vous plaît. J'ai étudié na wuta ba ifasik na nga na yape na TV na chamutu pe na sala mwa mokili na nga mwa kombo na nga mukie. Ata na yeba na 2-3 personnes etalinga na za na succès belé to ya mukie etalinga nga na finga ba maman ba tuté. Na finga ba parents ba tuté. Boye la ngate be mission na finga ya maman na yo ya tata na yo na sala ngote. Mon éducation ne me permet pas. Donc pour na yo Karine, si la na succès mukie était, je suis désolé. Ana succès est belé. Moi, Salanga Star Braza, je te salue. Alors, on a mis ça en direct. Je te reviens, Star, je suis en pleine émission. Donc, Azan a succès à Moukiete. Si là, on a succès, Oyo. Ben, vie Azan en côté. Péchang en côté. Bah, comédien belé actuellement, bah, en côté. Pour preuve, Karine, nous avons bataille au Fanda pour déstabiliser le spectacle. Il y a un Belgique au Tangi, il y a un comédien. Il y a un spectacle na Maribel, en 2024, qui était là pour déstabiliser son spectacle. Il y a un télémati qui était Anse Boye. De ton autre combattre Anse Boye. Mais tout le monde on avait soutenu Anse Promotion. Même à ce spectacle de la showbiz, on était là pour lui soutenir, parce que c'est notre vieux. Si on a tout assez là pour combattre. Si on veut combattre, si on veut lobby, on veut ben poli, on veut ba mabé. Ah bon, on de besoin, je m'en fous. N'allez en rappeler d'accord à Moutouté. Peut-être pendant une année, au Kabelaka Moutumbala, on va faire 50 €, tout ça, et beaucoup langa. Chaque jour, na liaka, na fout à loyer. On a fout pas moins de $500. Ah, ya. Na liaka chaque jour. Na lataka, na tchaka carburant na mutuka. Na kisaso ezope la moto. Alors pour la bokibo moto na likambo ezomona na clair, to ya rolobate po vient wana soka yeki na kabelanga ma 20, moi 50, moi nini. 50 on peut na passe faut lo balo bébélé. Na succès Karine, je suis désolé ma chérie. Alors il y a tout ça non so une o kosinga na yeli vérité. Et puis, il y a la vérité. Succès aussi là actuellement. Soit il y a un succès, il y a un fan de l'été. Il y a un fan de l'année. Donc, au côté de la liste, il y a un Mikalanion sur la pour un succès à Worlds. Pour jour, il y a un bandel qui est un fan de la communauté. Et un fan de la communauté. Et tout continue. Si l'année l'on y a un théâtre, à part que l'abso bandumba, l'autre moment on a mis la comédien grâce na ye. Si la l'on y a un biso ya sikana théâtre, à part que l'abso bandumba. Ah mais Karine, toi aussi ton passé, aux ans passé mon spécial. Ce total bien passé na yo. Si place au commis, et là très spécial. Et là très spécial. Très spécialité. Vous avez passé mon madofo, le belé, donc faut bamba, on peut comme moi propre. Oh, passez pas bien, t'es. C'est la yel biso bakambu ya kitoko, ayeli biso ba film ya kitoko, qualité ya image. Ba site bandaku ya kitoko. Autant la film ba kongola bo mo na le roi Netflix. Ayeli biso ba fille ya kitoko, lelo ba comédienne nyonso ba na ko envier ba nigérienne. Bon, on a été basé là, film, banda quoi propre, basuka kitoko, lelo yo, ba Naomi loko bachaka basuka kitoko, ba Bambino, ba Léance, ba Naël, ba Michou. Ba longo, c'est la yela biso, kolongo la biso complexe ya ba Nigérien. So ba Nigérien na ipeteke ke ka bon. Alongo la biso complexe wana ya ba Ghanéenne. Ba Afrique ou le anglais wana.
aya ne lokote so avec ne lokote yongo fando lobelete na lolando yo za na ngongo lobelete aya ne loko yango na yo zo fandele chaque jour pour lobelayi et puis aux ana force té ya ko déstabiliser spectacle ya Mams okosi bientôt to ça sold out na Belgique na mboka ngo bino bozala ka to ya Belgique to ça la spectacle bo mona babaku faut bolata danger d'ailleurs déjà ko bolata danger na ya mibali na ya basi na ya ba papa na ya ba mama na basi ba comme ça mibali na mo babaku bakoya na bana pour ton information Karine so yebite déjà to ça la sold out na Paris à vérifier makambo ya mundele za ya okosati si la victime ka ya succès na ye donc aye la biso makambo ya bien to boni boy ko oyo ka so yo za monopole a koloba bat ba bolobati na mitakala ba comédien grâce na ye mitakala ba comédien mitakala ya boso et bima na réseaux sociaux ça aussi la mutabimisi combien de mitakala to mona na ba chanteur de l'Éternel na ba musicien pour ne pas rotala na ba comédien liboso za ye ta mitema mabe na bino désolé accès elongo na motema bimiti na elongi pora ayeli bisoni ayeli biso makambo asika ya donc si la yeli biso eloko te na théâtre okosi luvunu okosi penza ayeli biso makambo kitoko donc vous dites que distraction okosi yende tika la distraction le spectacle aussi là ça à Paris ba ans va salango déjà ba salango atondisa te asalango atondisa te banani okuba utakiti ba utakini ba ma chérie ba Jérémy ba beta déjà ba spectacle na poto donc eloko ba tondisa rapete donc ba tondisa te je suis désolé si là c'est une femme ba to tanga ba mibali donc on sa makambo eleka na ba noko ba tondisa te je suis désolé ba tondisa te pour preuve bozonga na ba salle wana boki ko tuna bango configuration ya salle les combien de personnes à chaque combien de personnes mundela ko sarati exact donc yuko ko yate o matela batu nyonso soki batu ba ofinga batu na kombo no yo linga bongo te okoloba allo nani tendresse boti ko finga peshanga na problème na été ndako ba peshanga na mama na ndima côté malibanda po atikeli biso ndako to tourner on comprend Patrick quand même il faut o balikamba peshanga na rappeler au Karine oyebi Fallon bitodit bo ando sa na epe batama osaka na baraka oui oya vient même Serge Kayimba bo sala ba Fallon bitodit a Fallon bitodi otama na peshanga ofinga sila ye peshanga apeksa Fallon e bino mo balula makambo mbangu bondeni Fallon a oya ofinga sila na ba 2020 azalaka Ursule bando pekisa oh ya bango ba finga batu ba pekisa te na to asila ndefa pekisa o pekisa mutu a libre yo bebe via pesa ko mbongoti azoka bebe mbongoti siko yo finga siko ye bebe na mwa motema malamu na ye to na peshanga pe motema malamu na ye ba obenga oto po ba pekisa poani Bobo la poti na baliso ba ninga bino mo bwana bipoti. Muto peksa mutute. To ana guerre Irak. Boye to ye. Muto banga mutute. Surtout nga kute pa na ona redevable te. Nazo rappeler pe na répéter. Na zala na équipe nationale te. Oza mami na ngate na bima na sima na yote. Na bana ko kangama na ote po ba ye banga na réseaux sociaux. Donc na bima na vola na ba propre zèle na nga. Na pela la mpepe na bat ba banga weza batu na wa ki mami ngate moi je suis pas celui qui te mami celui qui mami celui qui mami celui qui chinois celui qui nini non na soutenir yo à l'époque ba do finga op stérile ne non soutenir si là je t'ai donné de la force et Henrietta Botami j'étais parmi ces personnes oyo na encourager qui na posta même na ba page na nga ezali na beta maboko na bi gloire à Dieu. Dieu existe. Moi, je suis qui combattant la loi abouti. Alors, yo ya finga batu be combat, to côté les melayo,
parce que vous avez un pouvoir morote le color ya batu. Si la wana obino bo matela o car non fan de la air nyonso. So qui a koufi lelo. L'État congolais et kozwa matanga na en charge pour akotisa mbongo na ministère de la culture et art. Mais yo so koufi lelo. To éviter ceux qui nanyango zo matanga en charge, ceux qui nanyango parmi les autorités. Si la soit Lali Lelo, Moutoune Lali Lelo, autorité, président de la République, première dame Bakoya. Parce qu'elle compte, c'est une grande actrice. Bon, on a sonité moi na moi si. À l'ONU RDC, alors ça la production dans le sol européen. Alors représenter drapeau ya mboka yo Karine. Drapeau mboka représentant on a la chute congolaise de la RDC représentant on a imagine. Si là on y a la dépression, on sait peut-être la c'est qu'on va vivre en live. En matière de drapeau mboka muto akutana ba ministre ya culture ba solo la likambo etali mboka. Ale bino ba insensé boyo fanda bo beta maboko boyo ko encourager. Et boyo maboma na mitu na bino. Et beaucoup si biso dio soto ebi ko loba mutala monopole ko la muto azate. Mutala monopole ko la muto azate. So biso to respecter opinion na bino bino so bo sacrifier si la te pour la carite. Ngai pe na ko sacrifier ngai pe na ko sacrifier so bino ko sacrifier Karine te pour na sila ngai pe na ko sacrifier sila te pour na Karine parce que Karine devant moi elle vaut rien c'est juste ce qui va en concert il est passé à musala mon nga point barre c'est tout ana raju mo ko te likolo na o ko lengi sanga non ni na moi ni na butu non et ça ngoti exact. Donc, si vous avez le couteau, vous avez la vérité. Il faut comprendre. Si ça va bien en Belgique, donc na bango boy. Mutu bota yo peksa tonto botika. Bino boto tombo lango. Mida pa finga pe bevi kisita. Bo resali pasi ya nini. Bo so Karina fingi eko sala nini. Bo mida ngo pa finga yo kanse bato el kuna pe bafana kimia. Mida bando finga bevi kisita. Sara pa bando finga sila déjà kisita. Donc c'est normal. C'est normal, c'est qu'à parce que la Karine est au fond qui m'a poigné pour Karine est spécial plus que Sarah. Baga baga mon côté. Baga n'engé mo baga les oiseaux de même plumage. Moi t'as l'outil bas l'obana. Pour y pas aller dans sofa le boussa Sarah. Sarah, c'est la photo n'a dit qu'on a posté complexé bobanga na ba Sarah ngo. Complexé. Aboy o tchela bato ke bino bo esprit bino bayanki. Boa bilo côté. Ok, si la lekio le lot si lobi ata bandeli mokili. Si l'Orient répondre au le ganga, ayate, ayate pour un niveau na haute. Tu ne pèses pas devant elle. Quand na taille si la mabe, quand nenga zanga bassin, quand na lo boko azana ngote, quand na lo kolonda azana ngote, quand elongi mabe azana ngo. Ayate yo la belle yo mako kitoko yo bassin taille kitoko ye ayate yo mama bana au 19. Oyate bébé osumbi didi osumbe ya n'importe quoi bino bo ka sabat banga bino de bala monopole to longo yana to yé na dossier ce que comme maman Olive car nos causes aux en place au échappé au cause na aux en place au échappé au qui ma no place monté to pèse bien éclaircissement mon koto yoka qui est ici, là, ma péchange pas ma Olive. Comment le niveau est qu'il a bien? Si on a pour être on a opinion, c'est ça, on qui est habité. Oyate. Ozalo kuta. Oyoki. Oyate pour banga pour. Il y a déjà au-dessus de la mêlée, s'il vous plaît. À moi, c'est à mon condi. Alors, c'est rabaissé là, bassé, c'est là, censé le roi, tout le roi, bêtise. Elle n'a pas votre niveau, hein, s'il vous plaît. Aucune chose à danger. Lucas Sal, ça, spectacle. T'es qui s'habille? Ça, la sold out. Au mouton, ça, va sold out. On va des dates. On va l'autorité, on va respecter. On va Barbara Kanam, on va ministre, il y a provincial, national, il y a culture et des arts.
Afin de ce qu'on peut répondre à un énergumène, une énergumène comme toi, je suis désolé, elle vient pas. Elle vient pas. Maman, sur le besoin le kuta. Bon, yo, quand on a répondre, ce qu'on est éclairci, yo. Il y a des points qui ont un opinion, c'est ça, on m'a dit, oh, il y a des. Bah, je vais faire la belle, viens à la salle, on va comédien, n'gas si la bien. Akoya penzate na on lobana tout. Akoya te posa sitoche. Akoya te posa sitoche pour aller l'autre côté devant elle. Tu ne pèses pas. Oh, so ku basara to la baleki yo. Merci la yo répondre bangote. Ce que boka yo ne peut pas répondre. Pour moi au vivant la complexe ça sera OK non luko matala ba live na par complexe. Donc c'est Sarah leki yo. Ayaku tout est pas Sarah boy pa na o. Sumba. O Sumba bébé. Si on mona makambo belle vie et bima maman Olive acha belle vie musika. On a si la mais si la bossa ni kemuta meme kuna belle vie. Ozalo kuta. Oyoki. Pour la petite histoire, belle vie kemuta meme si le pas maman Olive. Belle vie kemuta meme si la pas maman Olive. En âme et conscience. Et puis belle vie za muta liboso te o akota kuna pas maman Olive. Et pas maman Olive va te belé ba leka kuna ba fiston saï ba modero ba mayonnaise pe asona ba ya Solange Mindondo émission moko Gabriel asala bo lukela ngango maman Olivier moko muta luka mams hein l'ex première dame bonga bo kote kana buzoba na ba ene pola ba benga ba ya Solange ba luka mams. C'est Mams qui dira avant il y a faut bayana pechanga. On va parler la histoire pour ni Karim. Émission les alites Gabriel. Bon ça va recherche tous cette émission là. Gabriel à Lobango. Baya Solange Mindondo na ba comédien musu ba silike la Mams. Ba bisi les alaka yo chance na yo. Mama bengi yo mona yo zo loba. Ke ba mema peka pechanga. Et c'est par là de maman Olivier qui a besoin mon appel Mams. Et tant que première dame abandonne c'est pas même ça ba comédien a sunga bango zana bango et puis a se pela rapena sila et tant qu'actrice amboka nde ba mema rapena pechanga. Donc maman me qui dit ça elle se soumettra à la caprice ka ya mukie nda mema pour la petite histoire. C'était pas belle vie. Ben vie ina ba tansuka c'était pas elle. Et puis ben vie zane ka écrivain de boba que pour des critiques kuna pas zane ka écrivain. Maman on yebse benga mutu boya komika na liste benga mutu boya komika na liste ya bandaka ko exécuter makambo batinda kaye oh maman lui va bien ma papa oh un peu du respect non quand même avec ex première dame mbokati pour respecter pe batut boni boyko tila bossa ni kemuta meme kuna belle vie lokuta et puis pour belle vie meme et pour ya kosela pechanga makambo pas belle vie et puis linga pechanga tende ngoza mwindu lokwa ye au joueur lokwa yo le la papa na batable lokuta naïf qu'elle était lokuta il y a comédie nareta herba manipuler pas si là acha pechanga musika ndo boni ba fungola nzela maman Olive pechanga ba bengi ça était pourquoi si la loba na kutu tina ba proche maman Olive loba tina mama mama pechanga linga kaote alinga côté c'est comme maman ça lokuta comment tu mens comme tu respires là vous êtes menteuse. Il y a soutenir ba comédien. Yo zo ba dia que meilleur ami nos camarades nos collègues nos ngati no kene wapi. Vous comprenez? Bon ça c'est une émission il y a Gabriel. Comme ça Karino zo réponse no fando yo kabia masonyo so yo beta lokuta. Wata la vérité monto bimsa mnono wana. Menteuse. Non mona que ti le péchant atika lo nyate pas maman Olive et lo que panza bango. Oza mito. Dernièrement biso to kina péchant azalati. Au moins koza lokuta. Wa lokuta kinga kati ya suka o biso nyonso to kenda ngape na zala na uluka video na kuna pesa maman Olive mbote maman Olive ayo sanku barezi na ta be mission yo critique nga mingi nga una oseka parce que la tane za on dirait makambo ya shoot to bando sa analyse na demain en 4 pesa ngazala ka so akenda atendeni o mako lo maman lokuta na mo pesa nga oseka place za o lo baka po bimsaka silonka mabe à tout prix na makambo lokuta yaka na makambo solo yaka na mafinga solo yaka na makambo solo po so yena lokuta nga na koya
oye na lokutaka na ye na vérité a vérifier ba image eza on dirait qu'on peut faire ba mataka bis mona mama top po mama top on dirait beta lisolo ngabi na bis a otuna ye so bolo bana soutenir si la poani so ndeni oh ya maman livre eloko epanza bango yo mbongo kote okende ba okabelo mbongo mutoki note me yo ke oboma baninga ti lelo mambo Bellevue o yebana ke o Bellevue abimaka na proche maman livre nani aloba na maman livre sila dans Bellevue bébé po ya ba ocha litoyi ba chake na munduki pembeni ndima to boya car nous allons coûter donc Bellevue aza bébé ko ya ba ocha munduki ba linga ba draguer ne mobile so draguer moi si je veux que tu sois ma copine et tout al ba chele munduki alisi la na ke ba mama on était Bellevue comme mala proche na o za bassesse parce que Bellevue aza mineur yemo Bellevue avec place na okende ba proche presque ya maman livre les belé non so ba marié ya ba linga ka ko boya te ye femme exemplaire moto sa conférence de presse avec sa bana ke il faut botama na bosembo bozala boya ko boya te exemple liboso fera ça ngwana ke na linga moi mobali batute na boma libala couple batute na kota libala ki deuxième bureau te oboni boyeko si na bo ko sele ba makambo nyonso boendeni nani aloba ya maman livre sila ozalaki sila kwa muninga na obotambola bosa kebeka sila bakendana maman livre na Bellevue sila na kisongi mama oni proche na oye mtabima na Bellevue na maman livre eloko yeba na déjà bato mobimba ba yeba ba comédien no so ba yeba Bellevue quand j'ai bébé aba olinga ye il fallait pour aboya à protéger relation na maman livre asa ka on te ya ndima ki le libala so ba sa nini maman livre ba proche no so ba marié or ça nini yo ten ba on va tenir kuna makambo linga mibali ya bato to ba tenir kuna pona mukama musala obotika bato pe kimia ko Karine ndo mona maman Olivia cha Bellevue musika maman Olivia comment ko voyager na mwasi ya tonton wana ya ndako attends c'est normal au moment où le makambo une chose avec son contraire hein Karine yo moment te koto no bimi moi mayela on peut des ati ba collaborateur à maman Olivia baza ba homme marié et c'est connu de tout le monde. Bino boye bozo accompagner maman akenonsa ba chana e ba bilanga bo accompagner bo sali comédien bozu ba vidéo bo poster peut-être na ba page na meno pour la visibilité à musala ya maman bo na ba ferme ainsi de suite. Hein? Mais yo komi kuna. OK olingi na yo. Ba che olitoyi ondimi na yo yo moski toko ba linyo na place ba sia mabe. Au tali non relation na hôtel maman Olivo yebi peke moi mobali bataza marié yo mo Karine lo bien on dit maman comment voyager est-ce que na moi c'est papa wana obimi awati moto ko sunga pe Bellevue ngote obimi c'est maman OK abeta mo sinzo mobali abatu na ba dire na route na zongisa ozo comprendre Olive nani aloba na maman Olive boyoka bakendana maman Olive na Bellevue sila na kisongi mama omoni proche na oye mtabima na Bellevue ndo mona maman Olivia cha Bellevue musika maman Olivia comment ko voyager na mwasi ya tonton wana ya ndako ozo comprendre boyoki soya ba bisa bino ke Bellevue babala ye yango boya ko bimisa ba image ya mabala soki ya libala ngo po papa wana ti lelo azaka marié azana bana na 5 so boye ba raté vérité yango wana ye mo Karine alobi que maman comment ko voyager na mwasi na ya ndako oui po da mwasi na ye oyebi ne ba kembi te po ba koma o bazali so les aki libala et solo Bellevue to rato que ne mariage wana ba filmer ba tie pour preuve à to bano que na restaurant pour na le vieux ah papa mon père gentil so azakuna na restaurant on m'a bébé eboke ba la caméra papa azakuna amona nati oboza mama lokuta oboni boko Karine bona bimusaka sila mabe sila ngoye mama ya Bellevue ko linga kuna pona elengi na ye ya plaisir na ye moko ya nzoto na ye allez sila fa que on peut sa loi oboni boy ozo comprendre dans au sopi maman Bellevue o laxi mokili na ba dire na yo laxi mokili ke Bellevue abeta libala bato mosinzo yango aboya ko bimisa ba photo libala so moto bino bomona malamu na communauté nde ye wana
Ouais, on ça ba fani na ba Davina nyonso mapeka solo et tout pour ba roloba la femme discrimination de l'artiste. Pour maman li batali angana mo salibala. Ah. Comment ngana o mema ba comédien to kana kata ba comédien o moko na bango obima na proche na nga. Donc ndenga obima na proche na nga mobali o mo sina ndako mo nzena o soutenir bolingo ba makango comprendre. Ah. Maman livi ndo bona ba tia ba Bellevue musika. Ah kasi siko mabe ya sila wapi. O mote ko lobi nyonso. Eh téléphone bande la partie au Karine. Yo mo lobi yango. Que maman lui va tali que ba comédien oh ba mo yo linga ba proche na ba ba marié nde ba tia Bellevue suka siko passe ya sila nini sila mtatina Bellevue ke ko linga proche maman Olive. Problème asi les awapi. Yo mo expliquer ngo bien. Ceux qui Bellevue a longa pemela maman Olive pour maman Olive ye mo ka mona que ba comédien o bonga bino boye pour na makamusu mais beaucoup mo linga ba proche na ba za ba marié. So problème asi les awapi. Na bino famille maboma boya na bino yomo pe Karine yaka siko réflexion ebimi na munoko no moko po voir na yo moka ko ganga na ko loba kwa nsuzo ba makamba bien ko zo ba mambo yo moko o se contredire. Dans la vie classe c'est très important. Zala sage et puis intelligente. Dans makambo nyonso zo yo loba mensonge Yé muta mema ba vie ya baninga. Tu vois, comment on a makana isho kokona Sylvie Bongo pour éviter que bakende pas maman Bongo et bimaka. Mawa penza. Ozangi no ba argument. Argument zate. Mo ba argument solide. Ya makasi. Biso to tika communauté na blokutati. Surtout notre Karine on raté yote. Eh, so boye na lokuta kana ina vérité. Non raté yote. Donc on répète les yo. Ngana chinois noté. Wape mami na ngati. Et puis non ya te na finga yo ebembe no Karine to na finga Arieta to na finga maman Charlotte jamais. Mon éducation ne me permet pas, je répète. Mais quand tu amènes de fausseté à la communauté congolaise pour une grande actrice, icône de notre pays, qui est l'actrice Sila Bissa Lupomba SN, ya Christine Beckham, alors, Naïpe, Naroya na vérité. Donc, Bellevue, que l'on n'ait pas maman Olive, ce n'est pas si là. Parce que c'est sorti de ta propre bouche. Que maman Olive a dit, bah, comédien, comme Koya, pour n'aller battre union, sur Batika, là, on a balinga, mi bala batute. Kakaye, ce n'est pas maman Olive. Ce n'est pas, pardon, ce n'est pas Sila Bissalou. Non, Sila Bissalou, comme il n'y a pas maman Olive, pour appeler ordre, puis maman Olive va exécuter. Nous, bang à batute, pour respecter à batute, hein. Ben, viens-moi, ça y est, un sentiment, il y a un boling, on est à l'ingénieur locata. Aline lo mo ba somme tout à créer. Ah, boni boy ko, boni boy. Vérité ça a bino comme ça on Z. Bo sauter ba lettre belé comme ça on coule bo changer l'histoire. Nous l'histoire ne retiendra, l'histoire ne changera pas. Quel ko vérifier ma vidéo, so ba on peut so ba on peut so bien te. Pechanga na kingakati oyo nga nazala. Na betolo lisolo oyo nga nazala yo zala kati. Biso nyonso to zala kuna. Pechanga zalaka kuna ba photo ezali ba vidéo ezali tembe boke bosali recherche pour lobi pechanga ba benga ke pa maman Olive tesko kuna yaki na molimo wa benga ke nani boni boyko ba lokuta pampamba ba kuka Belgique bo somba ba billet bo mona spectacle la mission de la kitoko bo sentir ba kuka ba meilleur fan ba là ta kitoko sur la parfum. Bon, bouger Paris, bon, bouger Belgique. Bon, là. Bon, là. Ba complot na ba campagne sur ça na maye wou. Boko là ba surprise ezali. Ba surprise ezali. So ba ramasser des ballons à Belgique, ba yoka passe ne ba tindio, ba kanji yondo za Terminator au kosi. Wa l'autre côté. Wa donc ma papa. Eh, wa no l'autre, wa no danger te. Wano 6600 volts te. Donc dès to lobé là batu mususu ndepe ba na droit ko lobelo.
bao banga yo bango ba yebeloni ba bangelela yo ngana banga na ngayo te na banga nzambe on se respecte on peut se respect na yo étant qu'une sœur yo pose que c'est un respect na nga et na ajo na za ku teti banakala na ajo na binde ba misomela lipa so na zangi na robenga pe mazozo kabela ngo no de sila na zangi na bengi Miss for RDC kabela ngo no de sila na zangi na bengi mama Nathalie Fikipo na bengi papa Paul Fikipo na bengi madame Alima Kamara na zangi na bengi Yannick Chamba na zangi na bengi Rokia Kamara na zangi na bengi Star Brazama salanga ochela nga code na ozwala 5 se kota na chombo na zangi na bengi ya choisi matata Ange Céleste avie nanga na sali la vie ba campagne via ba no bengi saka na parler na kendaka to discuter na zongi pa pesera pa enveloppe à chocolat donc vie nanga na yeba na sima mututi boye na lokuta biso to na vérité. C'est comme ça que ça gagne les réseaux sociaux. Boye na mensonge non ramène la vérité. Muto bangane muto azate. Muto pas paiement na zola muto azate. So batu no ba redevant le nao to respecter bango ba fanda so ba sacrifier si la te pona yo Karine to nzimi bango bravo bo sacrifier pena mamste bo batela ba relation na mino na Karine biso ba to batela ba relation na biso na sila to sacrifier si la te pona énergumène ya Karine point c'est tout bo so ba biya Belgique to izala wana na Belgique to zala wana na Paris na makamo pende kendele to ya pesko na yasko poto on kosi ko botala ke fa na e poto no yasiko penda poto nanko na ye na tali spectacle na lati kitoko na lati makase pi na zongi kin na komi pe goya to kena ngobongo bolu ke na émission Gabriel oya makambo alobaka pona peshanga na makambo asila ya ba invitaka pa mama Olive bo bimisango tina ndenge sila ba chape peshanga bo bimisango po to lakisa lokuta na bo lukela ngo s'il vous plaît. Merci à tout le monde. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et suggestions. Si vous avez aimé cette émission, vous tcharez dans les commentaires, vous likez, vous partagez et vous ça très bien. Merci à Chris derrière la caméra. Merci à Batunon sur Balingangai. Ope Balingangate. Merci à Bino. Merci à Mimi Ndoumé à Mimi. Gaël Fundoumé à Francine Ekofo. Tous les Abakouk du monde. Maman Nenette Style. Babakouk Nyonso. Serna Chou, Sabrina Zoom. Les Bekelistes. Vous êtes belé. Vous êtes belé. Miss for RDC. Maman Kesa Ekila. Maman Elda Mounongo. Vous êtes belé. Eh. Vous avez un rapport avec Babakou Bakabelo. Il y a un problème. Tu sais, Babakou Kanga Kabelanga. Autour na binote. Babakou Kanga Kabelanga. Pour Kabelanga numéro. Nanga neza tap 5. Bo Kabelanga penza. Pour la melaramaï, pour ce carré na kosi na fandi na meliji na za bien bombé na libumo et na na lobelier. Pour ba oba se terre, ba kanis droit ba so ba se terre to biso no to za manipuler. E nga mukolo na futa loyer na nga, na cha carburant na mutuka na nga. Na compte à banque na nga. Allez, moutou moko ceux qui master to nini oyo manipuler he bo ça boete boete Karine ayaka na bakafe he apesa bino bosoma ba mituka bosoma bandako na bakopa ngo Karine ayela bino to mona peke kopa Karine ngo bo monde comme na 4 niveau na kopa na to mona bye bye.